Moi, Sylvain Mutombo, on a pour la réélection. Il y a Félix Tshisekedi en 2023 a fixé qui opinion autour. Il y a Onyo Suboyokaki et Bimaki. Il parle à moi Mboka Jean-Marc Kabound. On a qui président naïe intérimaire. Monsieur Kabound n'est pas un démocrate. Monsieur Kabunda n'est pas un tshisekédiste. Monsieur Kabound n'est pas début de PES. C'était un infiltré de haut chemin, infiltré par la Camarilla au pouvoir hier pour détruire l'UDPS, mais il en a échoué. Peter Kazadi, ayaki komona ngai, alobi Silva mutuna ngai, continue bitumba na yo. Biso tika biso to gelé ye. Azana mbeli na maboko. Akoki ko panza parti IDPS pe kufi peto ko soka pouvoir hein te. Azana mbeli na maboko. Akoki ko panza parti IDPS pe kufi peto ko soka pouvoir hein te. Azana mbeli na maboko. Akoki ko panza parti IDPS pe kufi peto ko soka pouvoir hein te. Azana mbeli na maboko. Akoki ko panza parti IDPS pe kufi peto ko soka pouvoir hein te. C'est le cas de notre délinquant. À peine qu'il demandait à Kabila de nager avec les siens, et aujourd'hui, il a rejoint la nage. Le Monsieur Kabunda est un négri, est un négri, est un négri, est un négri. Il a quitté, non parce que les choses n'allaient pas, mais pour sa voyoucratie. Yo loba identité na ya solo. Muto na kosa. Na bombi bilo mususu. Nazo linga na yo kanano réplique. Ya ba pièce certifiée conforme authentique. Na yo ka réplique. Ndena ko zongela bino lisusu na biloko na bombi. Biloko na bombe za ibele na funguli bino muke wana phase be biloko Tshisekedi o biloko la bimisa biloko pa Tshisekedi abombi sa kibi to bomba mais yi ayeba ki to bombi to zana nyonso ces petits faux tshisekédistes. Allez-y comprendre que dans le Grand Katanga, monsieur Kabunda alias Kabound alias Kabound Akabound nalobi aussi si classe na yo na 2001 tout na ngai ba adresse yo Césali ba voisin na bazali ya Kananga na 2001 era du diplôme na yi tout na bango azalaki na Kananga na section nini na fédération nini abi misira yo photo ya manifestation ya IDPS na Kananga na bolenge na nyonso mobimba jusqu'en 2001 na tuni yo. Tous ceux qui vont adhérer dans son parti seront assimilés à sa délinquance. Et tous ces opposants que nous considérons aujourd'hui comme opposants, qui vont lui faire confiance, ils seront tous considérés dans le même panier du grand zombie. Et nous allons sortir tous nos gants politiques, mais démocratiques, pour combattre ces derniers jusqu'à son dernier retranchement. On va l'homme na IDPS parce que bango na bango bakende ko prêcher église na bango parce que la biso église na biso na Félix. Nous n'allons pas laisser un faux tshisekédiste s'appeler l'honneur de notre sphinx, notre Mahatma, notre icône, notre modèle, le docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba. Nous allons et nous avons déjà déposer tous les documents y afférents à toutes ces accusations et dénonciations que je viens de faire tout à l'heure aux instances compétentes. Et je demande au président de la Cour constitutionnelle, au procureur près la Cour constitutionnelle, au procureur près la Cour de cassation, au président de l'Assemblée nationale de se saisir de cette délinquance et de faire appliquer la loi à la matière. Kotuna ngai Kabundu te. Nazo beto makambo ya Kabunda. Ya beto makambo ya Kabund. Nous rappelons à la jeunesse congolaise que M. Kabunda
M. Kabound à Kabound, M. Kabound Kabound, n'est pas un exemple de la jeunesse congolaise, ni de la population congolaise en entier. Kabundi à Kabound. Kabound ou à Kabounda. Kabound. Kabound ou à Kabound. Kabound à Kabound. Kabound. Nous allons pas discuter. Kabunda, Kabunda. Kabounda, Kabound. Kabound, Kabound. Kabound, Kabound. Kabound à Kabound. Kabound à Kabound. 1981, le 2 mars. 1977, le 3 février. 1981, le 2 mars. Donc, comment ça va date de naissance? Quelle est la... Donc, 3 dates de naissance avec 3 noms. En lumière. Ma Mission TV, le miroir du monde. Mbote na bandeko nyonso, mbote na bakongomani bisika bozwami ezali sengo mingi parce que équipe nationale attaque ça la passe na bandeko mosusu sengo ba été les léopards de la RDC ba telemi pona osala musala to baki na bino était année 2022, année 2023 ezali année de tous les enjeux politiques et de tous les dangers politiques. Maponami ezali ko se pointer na horizon d'ici 2023. Ba léopard bazali wana pona koluka bilei o bino bolingaka po ete ya solo boy ba makambo ndenge ezali kokende na bozindo kasi na ozali koleka na mboka na biso tolobaka ete ezalaka sengo mingi ntango tokutanaka ngai na lipasa na ngai ndeko Jano Madilu atalinga na beke Jano te tobetaka masolo elongo na ye po ete toluka bilei oyo bino bolingaka mwana mboka Jano Madilu mbote na ndeko Flavien papa Sentinelle mbote na olisusu oyebite to bankoi aussi beaucoup de temps à tiens pour Kabilei pour être baimboka basi abongo ko bénéficier pe ko Kabilei à solo na pression matin domini et le connaissez kana IDPS ba o bazala qui ba pionnier il y a IDPS ba bondi pour être mon mboka Félix Tshisekedi le président actuel azwa pivot ya ko gouverner mais kasi lelo ba kabwani na Félix Tshisekedi pour na kotali ça été azali matombi ngongi mande ko ba skizenga na terme on a utilisé azali président de la République. C'est que tu utilises le terme coquille, mais kasi, ezali malobe ou t'es pas bande comme sous. Bakoloba était tolobi nae et kosimbate à côté de la direction la tête au kabwani pour te convaincre qu'il n'est pas so. Kasi ça peine l'homme mon tellement qui na sima. Yoko kan saboni. Ngai leko ko bangi sanga mingi ndeko Flavien papa Sentinelle na bato o ba seki bon kolongo na IDPS na mambi maso ba komanyula ngana ko ka ko bank. Moto mosusu alobi te IDPS o biso to yebaki ya kondo Etienne Tshisekedi ya Mulumba ezali même IDPS o to ko yingela lelo te ba slogan ba beti lisolo ba slogan ba lobi te le peuple d'abord le peuple d'abord kotala ngo na mozindo na makambo population komona nga pinza ekolekela ngai to ye lisusu na bato balobaki te tozali bato to kopesa image ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba kaka lelo bato wana lelo bakomi koloba ete Mwana mboka Félix Tshilombo Tshisekedi atikala kozala IDPSité d'abord poste wana topé fonction wana ya kozala soki tant batiaka na parti o soki secrétaire national chargé de administration soki des affaires étrangères tout consort tandis que ye mwana ngo wana azaka na makambo na ye mususu ayi mais au juste IDPS yango toko kenda na yango wapi desika wana kanisa te toko sia ko kwa lumière koluka koyeba na mozindo makambo nini ekolekana kati ya IDPS matondo mingi bolandi mwana mboka Jano elongo na papa Sentinelle tous allés ensemble pour na ko servir bilei yango zali wapi toyambi elombe abundi makasi wala senge to lobela yango parce que tous na baibilili to koyeba kata to ko saka ba émission ko bata maka na cabinet na ye aza avocat akana mokebo mais na mon péché a changé gâté parce que état ya combat ko continuer Matata a créé l'ingomba nae pour nous soutenir contre Etienne Tshisekedi vision nae surtout rassemblement des démocrates l'ingomba on dit mais quand boto la même mais abunda pas besoin ba député azona ba gouverneur donc il serait ba été abunda za elombe na kata IDPS ya bato ba bakisi loko ba mimi na kata IDPS c'est ko témoigner tant ngada vivant il s'agit de maître Sylvain Mutombo to pesimbo te peto tonde botondi pour être andimi ko se déplacer ko ya tina plateau ba léopard pour à répondre à la mituna population mbote lombe mbote de ko Flavien
Mbote ndeko Madilu. Naye koyoka bino. Nayoki mwandambu ya introduction na bino. Mena banzi ere ya kolembola na mituna oyo boko pesa ngai. Na banzi na koéclairer opinion na oyo bolobi bato mosusu bazalaka na biso na komba balongwe na komba na kolongwa na bango biso totikali na conviction totikalaka na fidélité totikelaka na Félix na biso oto tindaka ye po biso nyonso bilenge ya IDPS na koki kosite ba mosusu baza lisusu actif na politique te parce que baza bilenge oyo président Tshisekedi ya bendi pembeni na ye président na ngai ya jeunesse Freddy Pindi vice-président Fabrice Bakalufu baza bandeko oyo biso bilenge ya UDPS tobundaki makasi après liwa ya président Tshisekedi wa Mulumba na avant liwa ya président Tshisekedi wa Mulumba autosala émergence ya bilenge pour na soutenir parti na ko banda malembe ko changer paysage ya combat parce que tozana ba temps ya ba 13 parlementaires tozana temps ya ba pionniers tozana ba temps to ba bengi ba pionniers avant-gardistes tozana temps ya ba jeunes turcs de l'UDPS ta ba jeunes turcs de l'UDPS ndesika ba olenga ko ba kotaka ndesika ba Raimo Kaungu ba kotaka ndesika ba Willy Mishiki bakotaka na bitumba na ba mentor na bango olenga ko mentor direct na zalaki papa Etienne Tshisekedi na ndenge pa bimaki a créé parti pour politique na ye na ba mususu bakendaka na ba leader mususu après vague ya 80 83 85 après ba accord to sala kapna accord à Palais de Marbre 1 Palais de Marbre 2 ti Mobutu abendaka ba mususu. Et puis, Bamoussou va continuer à combat. Après 90, démocratisation, Bamoussou va déjà traître, Kenda na bango, to tika la kana Bamoussou, to continuer à bitumba na biso, il y a combat. Moi, je pense que nous étions trop jeunes, mais on était chaque fois dans la réunion, il y a IDPS, à 13 ans déjà, je peux vous donner des démonstrations et de preuves. Déjà à 13 ans, j'ai participé na Kolia, il y a Papa Kibasa. Na moment dur après démocratisation na Kambove sika siège na biso zalaka na Lubumbashi pa na inandako sika na bungisaka sapato nanga moko na zalaka na mikolo ya UDPS section Lubumbashi dont le pionnier Papa Kingula dont les deux jumeaux Dembu de Kaba Kadiombo Bomoni Auti Kokufa oyo azalaka président na biso ya jeunesse ya Mampala Katuba et pas Papa Kingula au babenga Boudé akenda na papa Frédéric pe akufa payé. Donc c'est ça, ce sont les gens avec qui nous avons évolué comme papa Tabouka Lala mon dilemme déjà dans 97 98 nazaki na campus ba tonyo soko tanga ba kombo wana ceux qui toko tanga te ba komi na koloba na nombre ya 10 ou 15 ceux qui joué exemple ya 10 est-ce que ba kotikala combien ceux qui on appelle sur moi historique muke ya bitumba nangai eza bitumba ko bata matin parce que ezala ka mutuna na bino botunaki ba mususu bakenda ba mususu babunda ba bunda te ba ekomi retrouver ba babunda ba mi retrouver te ba lobby que ce n'est plus l'UDPS autozalaka nango il y a 1982 ou il y a 1990 ou il y a 2005 ou il y a 2016 avant la mort du président Tshisekedi, 2017 les akaka UDPS moko ba étape ya combat ndeke seni okoki ko ebisanga lisusu lilo papa mbayo âge oyo aza nango akoki kozonga lisusu combat non c'était difficile baza na ba étape na bango babondaki okoki ko ebisanga force ozalaki na mubaki lelo Valentin Mubaki force ozalaki nango era ozalaki na UDPS avant de créer UDPS na le peuple d'abord au monde que force equity pour nani parce qu'a mis démarqué na véritable ligne oko banda ligne na yo c'est une liberté c'est la démocratie mais force on a yamba nango mubaki na campus na 2003 na ko bimisa pe pa photo bi on a lo banga bimisa ba photo le 2003 moto yamba mubaki ngai na yamba Valentin Mubaki na travailler na Valentin Mubaki il y a Valentin Mubaki yamba ngai a on a qui comme président na biso ya 2005
ya comité national ya UDPS. Nani ayamba Mubake na parti to nayambi Valentin Mubake na katanga comme président ya comité national et conseiller stratégique ya UDPS. Ngai nayamba na mobiliser pour na Valentin Mubake. Sauf que tout n'y Valentin beaucoup de respect envers Valentin Mubake. Moi Mboka Sylvain. Nazo comprendre ma camarade. Pota obalongo na UDPS parce que baboko na bango bakende ko prêcher église na bango. Bati la biso église na biso na Félix. Okokenda malam. Mais na lingi témoigner émission yo eza ngo mokuse. Mais mambi to kusila ko solawa eleki ebele. Sunga biso poto kenda ba. Attention comme maman Kilembe. Maman Kilembe o aza ko sala na papa Valentin, na ingénieur Valentin Mubake, na président Valentin. To travailler longo. Ngana na chance. La bandi ko travailler Kinshasa, Lubumbashi, trop jeune comme étudiant. Je prenais mes vols pour la politique. Madame. Voilà. Moi, Mboka Sylvain Mutombo. To bandana no boy. Ya liboso. Tango beti di solo, tindenge kondo etenti sekedi asi ko tikabiso. Na lobate makambo ko sale malangonga ye. Bozali na pouvoir. Désordre et kokota. On dirait que c'est qui chance. On dirait que sacrifice moko ya kondo etenti sekedi. Ya liti na ye. Que bino bo bénéficie na kibokondi. Est-ce que etalisi yote soki bozaki na bokondi te que bosaki ko kwa bokondi te na désordre est-ce que IDPS ilinge résister? Oui que désordre yo mutozolo bayango. Yo mutolobi désordre ezali. Mais ngai na bundaki makasi et nazo bundati lelo pour te conserver pouvoir. Nazali sous na niveau ya kotala ceux qui eloko moko za na désordre, ceux qui eloko za na désordre te. Ngai objectif na ngai c'est travailler pour reconquérir le pouvoir avec Félix Tshisekedi en 2023 azwa mandat na ya mibale. Après qu'on soit mandat na ya mibale, président Tshisekedi Félix abunda pour IDPS na RDT na ba union so baza ko soutenir ye bazala capable ya kobunda pona ko conserver pouvoir oyo uti koloba awa pouvoir ya sacrifice pouvoir ya makila ya bato bakufa bato bazwa masasi zwa kaka de 80 82 90 8 ans wana ya clandestinité boni babuma bango boni batika bana ba orphelin boni batika basi ba veuve to bimi 90 démocratisation to ke 2010 ans au biso ba Sylvain Mutombo to participer 10 ans ya bastonnade 10 ans ya ba exclusion na ba université ko benga na biso na ba université pona ko tambwisa message ya changement ko tambwisa message ya démocratie ko tambwisa message ya instauration d'un état de droit et ça la qui facilité de Komadilou de ko Flavien boye bibitomba to Burundi de ko Flavien ba kimisa biso na babi balukuna ayebi yango na 2000 na chaîne ba ko attaquer biso RLTV à l'époque ba ko attaquer biso et pas chaleur balukuna kenda babi azazo bunda ah Tshisekedi sa bunda toza elongo tokotika pouvoir autant s'il faut bon na sili c'est là yo tabandi ko démontrer pour comprendre que ça pouvoir ya makila soki muto sakani na pouvoir oyo ya ba 13 parlementaires akanisi ke zali liseki azomi kosa 13 parlementaires tozolo bawana bazala ka ba 25 ans na ba 26 ans na ba 30 ans bazala bana mike ba décida na soki sa wana peuple akoyoka biso yeba eza mutuno tunakiti oyeba ozwa réponse ya malamu pour comprendre des ordres za wapi eza nini qui ne comprennent pas qui comprennent la population elle-même va juger le pouvoir est de paix à pouvoir à kosakana na ngota tout nangai c'est dans un agini tout nangai capital azana agini tala zwa kaka 80 ça là moins 32 moins 32 zwa 80 et va bandir la lettre à 52 pages tia aja capital Shabani tia aja ya Lumbu portrait Maloba tia aja ya Biringanine tia aja
y a Frédéric Kibassa qui était venu rejoindre le groupe parce qu'il était membre du bureau politique. Tu as agi à Kanana, tu as agi à Makanda Chamboui à Anakle, qui était un peu grand. Tu as agi à Ngalula, tu as agi à Tungumwa Kwanza. Tu as agi à Ope Balandaka Bango, qu'on doit honorer les Belchika qui étaient trop jeunes. Qu'on avait même interdit à Sangai, dans ma cambo Sounia, mais Balobate, Batouana sur Yotangi Bakombo, Baonde Babimaka avant, et tiens, tu sais qu'il y a à Landaka Bango. Nyonso yo koki koloba. Et tu comprends ça quand moi, la lumière. Nazo ebisa yo, nyonso koki koloba. Ngara Tshisekediste. Muntu koki kotangisa nga parcours Tshisekedi te. Nga muntu na kotangisa yo. El ba bandit Tshisekedi awele la kate. Leader ya solo awele la kate. Leader ya solo awele la kate. Ezala ki balle de chauve. Bomba suki na yo, kata yango, raser yango, mais soki ozala ka muntu libanzité, yeba ke suki kobi ekobiba. Yango wana. Tshisekedi a confié suki bimité. Azala ki muntu véritable libanzi. Suki bimité, ne akoti mabele. Suki bimité. Balle de chauve et sili ya chichaza la kati kuna kaka muntu libanzi muntu amaye. Ba ozo citer les ngawana. Ils ont quitté la balle. Ndeko Flavien, ils ont quitté la balle. Ndeko Flavien zo peso. Soukezo bima. Soukebimi akimi na toilette à 4. Soukebimi akimi na toilette à 4. Fin de faire bosani gilet ici. Feti. Batie mwinda na boîte batie mwinda bou. Mutaza na sou, mais yo za suki. Longwa. O eza feti ya bato maba. Ya babanzi. Moi na boka Sylvain Mutombo. Kondo Tshisekedi akoti na libanzi na ye na si amabele. Honneur à cet homme, honneur à ce grand esprit. C'est pourquoi je te disais tout à l'heure, Ndeko Madilou, Ndeko Flavien, Abandiko Ebisa Bilo Bandeko Nangai, bitumba ya IDPS et da bitumba ya makila. Ata oza kolia mbongo, ozo me rendre compte que ba oyo babunda bakufa, baza komona, ba musuba komi triste. Tala mutoyo, tonga, yiba, salaboy. Qu'est-ce qu'il fait pour ceux qui étaient morts? Qu'est-ce qu'il fait pour ceux qui avaient commencé le combat? Qu'est-ce qu'il fait? Il a mis 830 listes. Il y a Miyibi, à Kekotika na Tombo, il y a Kondo Etienne. Non. Il y a Miyibi. Na benga bango, ba zombie politique. Na benga ba zombie politique. Na benga ko bango batwana bato baza ko souffrir na maladie ya transmance politique oyo ndeko na ngai na grand frère na ngai na prof na ngai ene scientifique njoli alobaka na bakisi na lobi batwana baza ko souffrir na cancer ya transmance politique ya 8e degré 8e type. Cela veut dire incurable. Il faut les mettre hors d'état de nuit. Ndenge professeur Godin Poy a bandi boye ayeba kaza ye mon côté na ko kende ko senga ye na ko kende ko senga professeur Dodempo apesanga balicho wana na aide ye to bimisa ba zombie hors d'état de nuire bato cancer de la transhumance politique ba luka kalokola ba chauve souris na tongo akabilis so kabila tiki pouvoir abaluki alatiki zombie osala na ezala kanini. Et ça insulte. Zombie musala zangani. Oluka makila. Oluka makila. Makila anini? Makila bana Congo. Makila iza richesse ya Congo. Azuaka yango pona ye na famille na ye. Félicitations à Godin Poy pour avoir mené cette grande recherche pour que toyeba ba zombie na ba cancereux ya transhumance politique que nous ne pouvons plus pour soutenir bango pour maladie wana ezala perpétuelle na bango na bato bana kati kombo no pe na kati osabo impossible na za zombie te et na kokoma ka zombie te. Voilà, ça c'est le léopard. Voilà. Ndeko Madilou. Jour koyoka ngai. Do souffler. On a moni wana posa. Ya kolobisa Ndeko Flavien boti kangai. Molingaki bitumba olero naza na pino. Na lobi boy. Na suki sangana na tuna. Oli ko iba ngamba ele. Opposé. Tika na silisa. Na lobi boy. Flavien a tout bitumba wat. Ndeko Madilou akoba kopesa que occasion te. Tika ya bimisa yo tuna. Makambo alinga loba. Voilà. Yango na tuna motuna wandenga kitoko. Yo tuna ngana na lobi boye omoni ba zombie otanga ba film ba zombie soki mo ebiminante anormal
abatami na non soki na moi abatami soki kaka tokomi na molili abimi zombi abimi ata oza mwana na ye aoswa yo kaka akoswa yo kaka aluka makila wana eza intérêt vampire des vampires baebele soki omoni kaka jeunesse congolaise sacré mpe baza ebele toza ngai nalobaka omoni ngai mabe na ngai eza nini mabe na ngai eza tshisekedisme yango banyokola mpe na idps banyokola ngai te bitumba na ngai ya bolenge ezalaka mpona ya koyiba te bitumba na ngai ya bolenge ezalaka mpona intérêt ya peuple congolais kanisa na gouvernement nalobaka eloko moko je suis opposant au sein du gouvernement pour aider le président de la République à déboulonner le système au sein du gouvernement naza détenteur ya réserve ebele mpona bitumba onga na bundaki wana soki na bandi kofungula yango okokufa na koseka okolobaki moto oyo aza vrai Tshisekedi tolakisa bango eloko tobombeli bango mwana mboka nalingi sika otalanga te tala kamera na yo naomona yo tala nde kamera na yo awa mais yebiselanga professeur de Godet abombelanga baliso yango likambo nalobaki awa kina nazali na motuna akotuna nga aza kapanza ngo na baservice mondiaux nyonso omwe makambo oyo olobi yango alobaki ke motuna na ngai natuna yo olingaki orépondre mbamo na makambo uti komaniola nalobi na otala kamera na yo naomona yo nalobi boye mwana mboka oza na kondimisa masolo bisika ovandi wana ntango kokanisa kondo Etienne Tshisekedi lelo oyo azali na lilita oza kondimisa masolo na ngonga ekondo Etienne Tshisekedi akoloba te mwana ya alongi akoloba te bakombata na ngai ya solo balongi bitumba oyo azali fier na bino kotala lolenge bokotambola awa pe lelo tomoni mwana mboka président ya APK Godet Poi amemi liste ake kotikela kondo Etienne Tshisekedi ya 830 kombo ya bato oyo bakoyiba oya kotambusa pe na slogan alobi bande de voleurs lisanga ya miyibi na mokuse okozongisa boni pe loki de souffler biso te okokende kosenga liste ala officiellement to ko accompagner na mokuse okozongisa boni naliaka na bandoki te naza ndoki te naliaka na zombi te na zombi te est-ce que okoki koyeba ke na 1997-98 na campus ya Lubumbashi mutu atelemisaka Mose Kabila na convoi na ye na basoda na campus po Kabila azonga kosala discours na ye vous êtes de Kassapar, nous sommes des Sorbonnards ezangai wana naza chef de promotion na istemilo na banga te Mose Kabila ebisaki ba kadogo awa ba difunzo kubwa usipike masasi et il nous a accordé l'audience et puis il a demandé à ce qu'on puisse recevoir ba fufu na babilo na biso akolia atondisaki yango ayaka pe ko pesa biso discours révolutionnaire na ye mais ngana zalaka combattant à IDPS na kokaka kokende recrutement ya Mose Kabila te mais na sepelaka erba bengana ki na université na 1998 99 na 2000 na 2001 na zongi lisusu j'étais recommandé par Mose Kabila à cause de la révolution pour bazongi sanga na campus na eloko wana soko ke na parti na biso ba Tshisekediste okokuta photo ya Mose Kabila na mur tondimaka leadership révolutionnaire na ye parce que na révolution tondimaka mutu na mutuna méthode na ye potoko isa oyo eza ko déranger nyonso nous on était les sans armes on était les démocrates non violents et pacifiques différence na biso na combat ya kondo Tshisekedi na Mose Kabila ezalaki oyo alingaki munduki ou alingaki non violence mais non violence eganya kaka parce que soko na violence la violence engendre la violence soko na non violence la non violence engendre la non violence bitumba na biso za non violence mais bato bakufaka réponse na kopesa yo que Etienne Tshisekedi esika azali aza ko regretter comportement ya ba mususu o ya biso na koki kozala ingrat te musala Etienne Tshisekedi ezalaki kobunda mpona barespect ba texte ya parti ezalaka likambo mosusu te ata okati nga motu na ntongo otulika na question oyo na korépondre kaka ke Etienne Tshisekedi se battait pour le respect des textes. Etienne Tshisekedi se battait pour la démocratie. Etienne Tshisekedi se battait pour l'état de
de droit. Il y a solo biso to féliciter Félix Tshisekedi na musala za kusala. Mais ba oyo bazolinga ko bebisa musala Félix Tshisekedi, il faut basala recul, basala introspection, basala remise en question. Na état, il y a avancement, il y a comportement politique na bango pour que bato o ba koufe la caille de pèse. Baltika la commis attristé parce qu'il y a des gens qui sont attristés à l'au-delà. Il faut être dans les dimensions mystiques pour comprendre qu'il y a des gens qui sont tristes des comportements de certains qui ne sont pas ceux que le président Tshisekedi a bondé laka, qui ne sont pas Oyo. Le président Tshisekedi Félix Azo Sala, il y a Bato Aza Lokola Magoufouli. Félix Tshisekedi, il faut applaudir pour lui. Un président humble, un président à côté de son peuple, un président qui met les moyens que les autres détournaient pendant des années. Azong ici, le peuple, depuis que Mboko est Mboka, Babakisi la Mutumbongo a salaire bon. Combien de fois Nakoki Koye Bisayo, Kabila a eu pouvoir jusqu'en 2019. Abakisi la Kaba Soda na biso $100, Babandi ko futa ba généraux, ils $200, ba mususu ba la ki na ba 180 000, 100 000. Babakisi la Kaba Ngombo te. Biso toye tolobi, mutabate la kabiso a soda. Tozana ibela ko pesa soda te. To la kisa bonne volonté. Félix Abandi ko bakisi la ba soda mbongo, malembe. Veuve, ancien combattant, Babandi ko fute 5 000 francs congolais. Peut-être boye bakango, il faut boye ba. Biso toye, na sali rapport et pas Félix Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême. Abi mais excellent Sylvain Mouton. Oh Zanini. C'est monsieur c'est ça la réalité. Même mon wana à 5 000 wana, bazako détourné yango, bazako pesa yango ba fictif. Président lobby banda enquête. Bimisa ba bande de voleurs. Baba nié bignonso au dépourvu. Na bandi ba tourner, na ko découvrir. Non seulement nani na ancien combattant, même la défense nationale, na ba soda na biso baza actif. Tolongo la kanga na ine na ngai pe asona mukena. Général Mbala Zali, nous avions déposé plus de 9 000 fictifs. Au-delà de 9 000 fictifs, 13 000 moussous kende longo la ki longo maka. Et barelika wana et banda koliama et permettra que Félix Tshisekedi Tshilombo après ça ba retraite honorable na ba soda. Ba moussous ba zo $61 000. Ba moussous ba zo $60 000 selon ba grande na bango tina $39 000 kende kutuna ba soda. Na tuni yo boza ba journaliste d'investigation bokende kutuna. Topé si biso ba soda ba mbongo na bango retraite soda a 60 000. Na mboba bandi ko iba. Tshisekedi Tshilombo commandant suprême pour la première fois na mboko a récupéré ba mbongo nyonso wana. Et comme barelika to sali ba calcul, Félix a pesa ki ba soda mbongo ba retraite na Forestcom na monument na biso ya ba soda wana. A futaki. Ba soda ba futamaki de 2013 de 2000 jusqu'en 2013 2014 to futaki bango na 2019. Til le lo fo yeba yango. Ancien combattant oyo, omoni lelo. 75 ans bunda. Muta reconnaître yazate. Il aurait fallu que Tshisekedi Tshilombo aya pour décorer ba 3 anciens combattants. Na $100 au pesa ki wa. Nazo koma wana. Nazo koma popo yeba nini. Na Tokoma po yeba. Nga nazo instruction na mokonzi mboka. Asali ordonnance présidentielle. To décorer, à décorer Batouana, n'a pas qu'on représenter parce que bandi ko mobembo. Alors fais-le proprement. Nous devons honorer ces vieux qui ont servi la République. Alors, depuis 75, oui monsieur le président, ils sont quelque peu nombreux. Je suis en train de les identifier à travers la République. J'ai déjà identifié 4 ici. Ne Oebolobi a 4e identifié. Na le kota ka papa au na vidéo tambola et tamboli. La vidéo virale là au bozo le bawana. Président Lobi, fais ce que tu peux faire pour ces vieux-là. J'ai instruit secrétaire général aux anciens combattants. Moi, si on dit qu'on a l'ancien combattant comme chargé à social, la division sociale. Le même jour, on a moyen. On a pas sa garantie. Mbongo bakiti. Bazui ndaku. Après, bazuye, ba écologie na Gambela.
na hôpital automatique de 10 lits à 200 lits na basal to tie imagerie médicale wana to bongisi ba magasin na bango to tie basal ya ba médecin na ba bureau na bango oyo ezalaki na 10 lits na tiki yango na basal na ba grande salle ya munene salle de conférence ya munene à 5000 personnes 3000 personnes amphithéâtre eza wana na tongi sous ordre ya commandant suprême na ba orientation na ye papa wana zalaka wana chaque fin du mois soki ba futi ba mbongo ya ba ancien combattant ngai na bandi ko futa ba o bazalaki vivant chaque mois moko bandi ko zwa 200 ba musu bazwa ko zwa $100 na ba veuve ya ba o mibale bazalaka décorer ba kufa mibale ba kufa basi na bango bazala soki boyi likambo wana na tuni yo kende ko tuna nga professeur Yoto non moi j'ai fait ça. C'est papa là, c'est moi qui. Oui, mais là, c'est ce qu'on a dit. Elle balongoli Sylvain Mutombo. Elle balongoli Sylvain Mutombo. Vision ce qui. Bazongeli muyibi na bango ya koyiba kambongo ba ancien combattant. Je l'ai dit avec force. Na ancien combattant wana na botola ki biloko nyonso ba botola ba ancien combattant. Na centralisa ki dépôt ya mbongo ya baloyer ya ba ancien combattant. Na minute oyo biloko mususu na signaki ba contrat na balibane basele pa magasin na bango na Lubumbashi na quartier na commune à Kamalondo pembeni wana complexe nyonso eza wana eza bassin combattant j'ai récupéré ça mbongo ezokota wesika wana na ville awa na récupéraki na ngongo baloyer eza wana esika boîte ya mambo ezalaka wana complexe nyonso wana eza ancien combattant na bandi ko récupérer mbongo wana na bandi kotonga nango mbongo wana nde tongi biloko zomona wana na kokaki kolia yango lokola bango babande kolia yango mais simana awa makambo machange eri biso toke école ezakuna école ya combattant okezo pas citer papa na ozongisa ke moto jour ya remise papa wana comme moto jour ya remise et reprise na yebisaka ministre de la défense boye na combattant na guerrier na kufa nanga déjà na banga kani nazalaka mwana muke babenga nanga na université na koti olobaki yango obisaki ni skona ko banga na yebisaki ye boye na tiki biloko oyo po continuer bitumba au chef de l'état pesa kingai mission. Ça fait honneur que je laisse ce ministère mais continuer notre œuvre. Mais je vous dis aujourd'hui aux anciens combattants talaka papa wana bazin capable de foutre les loyers alors que mbongo ekotaka na gambela wana eza mbongo ya ancien combattant bâtiment wana eza bâtiment ya ancien ko Gilles Alingeti inspecteur wana eza makamona moi je n'étais plus là moi je l'ai mis dans les conditions je l'ai mis dans les conditions je continue avec les ordres pour banda ko supporter papa na pena kamwa ki quand j'ai vu ce papa là dans ces conditions là na bomba ki papa wana 4 mois pour les soins médicaux na ye na mona na ye na mwasi na ye na hôpital ancien combattant aza kolia na zole kakawana kotala kaye kende kotuna ba médecin ancien combattant ba prouver yo makamba na mwana mboka Sylvain Mutombo nazo rappeler que ozali mo kende kotala école na utaki ko inaugurer école na utaki ko inaugurer ancien combattant pour la formation ancien combattant ba allez voir comment est-ce que école tozokoba mais na kaka na moi passion wana batubele baki esaki soni na Congo ba mona roi belge aye mwana mboka Tshisekedi baki ko rendre hommage na basien combattant à travers papa wana pe na suka nango ba pesa $100 après babwaka na kikuku wana ti babosa na esali image ya son honoré bango honoré bango kana bisayo boko na ba collaborateur boko c'est la mboka makambote na président de la République na so fungula yo bato baye quand le président a décoré ces gens là par mon ministère à l'époque yo kanano papa on a babima na bureau na ngai na récompense na bango il y a au moins 2 millions de francs congolais à chacun pour la kolakisa bango que le président de la République azotia bango ils étaient habillés na tenue de gala yasika ozolokanga sapato asika tenue asika batonga ki yango epa ya mutola biso atongaka ba tenue azoki bango ba mesure tout était payé par le président de la République. Mais si ma enveloppe la bango bazona pasi na bango nyonso simana yo nga za susonga ite voilà yango dozo koba et puis mais on a solo ba que volonté à président de la République pour la armée na biso voilà autour de la sujet suka auto kitana na bakisa auti ko bakisa la bango nyonso de 30 000 francs auto bakisa ki bango na 2019 président de la 30 donc 18 000 30 000 siko président bakisa bango ba komina 250 000 francs congolais donc veuve
orphelins retraités. Comme il a 250 000 francs. Alors que vous avez d'abord, vous avez voulu négliger les anciens combattants pour décourager la jeunesse de ne plus entrer dans l'armée, pour décourager aux parents de ne plus envoyer les enfants dans leur armée, pour envoyer le veuve, pour décourager le veuve de ne plus envoyer leur petit-fils ou fils dans l'armée. Comme le président de la République dans sa vision, comme le président de la République dans sa vision a dit que pour tout comme une armée professionnelle, il faut d'abord qu'au banda qu'on tient en condition à Bunda. C'est pourquoi le président de la République est en train de travailler sur ce secteur. La mission de la révélation, il y a des soucis à Batouala, comme on n'a pas d'anciens combattants, il passe toujours réponse parce que vous avez un ministre honoraire. Batouabi qui au Kamba qui ango au ticket qui on a niveau ticket qui les lopé comme on dit que Batouabi ba mamlu zali ko kinde mais na linga qui pe na glisser ka capo to comme la ebele ba ko bonde la vision mo konzamboka même sous ba ko tambola ndenge mo côté donc to ko noter que ba justice bazali et compétence ezali mais si ko ndenge to kota si ko wana kaka moko to ki déjà papa santé ayo kaka autour agir la lingette papa santé ayo kaka comme papa santé zela ayo kaka Mosala j'ai l'ingé à Kosala et à Kotraki ba miyibi. A comme la présidente a comme Kolandela soki 300 millions moko soki et bunga ki soki ndengeni à comprendre gestion et bele ba ko fonder makambo pa mo konzamboka pour ba écarter kaka ndenge po longwa ki na ministère le ba to mo sa mambo susu ka pembe na mo konzamboka combat interne wana yo za libanda oko digérer pour poser victime omoni na za victime té le pouvoir vient de Dieu. Voilà, toko bakaka, to bakabon. Quand j'ai commencé le combat, dans un diplôme d'état, j'étais engagé par conviction. Vous 3 minutes voilà, pour tout contact. Dans une conviction, il y a changement. Parce que dans mon agi quand j'ai mon agi Camille, dans mon abana bazana bakatuba, comment va dire ko kemba. Mais ngai 4 sacs à palais, 4 sacs à fofo kotaka chaque fois, 26 cartons, il y en a 26 kilos à Thomson, 30 kilos à viande, ma foute kotaka chaque jour, chaque mois on a parlé na biso. Na otanga gratuitement. Parce que dans mon ba master révolution bandi na bandi révolution depuis bon na ngai soko tuni nga na histoire mutakopela akobetela masolo na ngai de 5 ans de 4 ans de 3 ans jusqu'à maintenant je n'ai pas changé donc luka poste té c'est que na luka ngo c'est luka bando la ndaiti un leader c'est le travail qui compte pour l'intérêt de la nation. On ne coule pas derrière les postes. Mais la patrouille n'a pas courir. Sort na bango et la gaga échec. Donc Jules Alingeti azana appui na biso. Biso to benga kaye masia ya finance. Mwinda ya finance. Et Ken ya fachi. Jules a travaillé. D'accord. Si Jules était complaisant, tolingi tozala ba mbongo tozana ngolelo. Ce qui Jules azala qui complaisant. Yena Kazadi Nicolas. Ce qui bazala qui complaisant be bazala ba cop. Tolingi tokoma esika tokomi na ba réserve ba 4 milliards 200 millions de dollars. Tolingi tozala na ngote. Donc il faut accompagner ces messieurs, les sécuriser davantage. Qu'on pesa Jules Alingeti ma coquille nyonso c'est qu'on sécuriser ma kasi parce que pas toi boye to za bango ebele so ki Jules azala ki na makila ba masasi to ka Jules Alingeti arataki masasi ba kozo Jules Alingeti parce que Moussa za ko sala merci kimba bazala ye Lumumba bazala ye Kabila Muze azana ki Jules Alingeti Tshisekedi Kondo azana ye Johnson Sendo azana ye ba si balingi ye on sécurise pour 60 ans à Bouzoba, à zombie, 60 ans à zombinisation, 60 ans il y a le battu à transhumance politique. Révolution, il y a 30 qui combattaient dans le pouvoir. 60 ans, des voleurs, dans la zombie. Donc, il ne peut pas être donc, il faut accompagner dans le sens que il faut que est-ce que yo so kanga na zombie? Non, non, côté. Todo ko yo kanga na changer parti politique na tongo na changer la pourquoi? Non, te. Alors, bandeko tozo ko tabia kanga tu na mituna. Maman na likamo tozo sisa na ngoyo. Bolanda ki. So ki Félix Alobi on a fait changer avec Mouta Kabila. Mwana mboka. Sylvain Mutombo oza ko buna pour la réélection. Il y a Félix Tshisekedi en 2023 a fixé qui opinion autour il y a Onyo Suboyokaki et Bimaki il pas mwana mboka Jean-Marc Kabound oza qui président na ye. Intérimaire le consignayer la idée histoire ezali tikaye bayebi kala todo peso maloba todo peso maloba mwana mboka
Jean-Marc Kaboun ou Akamba qui dépasse dans Sylvain Mutombo. Akamba qui est Ngai. Oh. Tokoyeba makambo. Na Bakabuya. Oyeba makambo ta. Tozokoba. Longola Ngai. Tozokoba. Na Bakabuya. Na Sylvain Mutombo. Na kosenga na ba vidéo. Na mwana mboka Félix Tshisekedi parce que Azal sous président, Azal président de la République, sous président parti. À président de la République, il y a combien d'institutions? Il y a Rokamba, tout le monde sur la IDPS. Donc voilà. À ça qui sorti médiatique. Moi, je suis Flavien Zolugaga Bitumba. Moi, je suis Sylvain Mutombo. Tolanda, réaction à chaud, quelques minutes. Il y a moi, je suis Sylvain Mutombo. Il y a Bapanzi Sango. Ils allaient maquiner se passe. Donc, à l'objet, exclusivité. Encore une fois, merci. L'invité à Bisso Poété. À réserver qui Bisso exclusivité. À bâton rompu. Naba Léopard et sa Zouate. Tolanda. Après avoir été chassé de l'UDPS pour des comportements que vous tous vous connaissez très bien, en se faisant passer pour un roulage, au lieu d'aller proposer des lois en la matière pour renforcer la régularité de la circulation routière dans notre pays. L'humiliation de la police, l'humiliation de FARDC, l'humiliation des JR pour montrer à la face du monde que c'est lui l'homme fort et que l'armée ne contrôlait pas, ne faisait pas bien son rôle. Tout ceci pour pousser l'armée à se désolidariser du président de la République et créer des révoltes. Mais la sagesse du grand chef et de ses collaborateurs ont pu maîtriser ces petits faux tshisekédistes. Allez-y comprendre que dans le Grand Katanga, le sieur Kabunda, alias Kabound, alias Kabound Akabound, avait occupé le poste du secrétaire général de l'UDPS qui revenait de droit à l'UDPS du Grand Katanga du fait de la stratégie mise en place par le président Etienne Tshisekedi Mulumba pour que toutes les provinces et toutes les zones linguistiques puissent avoir au moins un CG avec ce système de rotation. Ces derniers ayant compris la chose, avec sa manie des zombies politiques, s'est transformé à un nouveau corps, Kabound à Kabound. Et ceci se présentant comme leader du Grand Katanga et originaire de, je ne sais, Muchacha, Kapanga, Muzumba ou encore Dilolo chez les Rounds. En demandant même au président Fabien Mouton que si on vous demande, accepte que je suis ton frère, ton petit frère Round. Et ici je prends Fabien Mouton à témoin que ce dernier lui avait soufflé d'accepter son identité Round auprès du président Tshisekedi et de le faire passer comme son petit frère. Le prof Ndjoli le disait, tu peux être le matin, après changement du régime, tu étais kabiliste, Kabila tombe, après 2 minutes, tu deviens plus tshisekédiste même que Kabila. C'est le cas de notre délinquant. À peine qu'il demandait à Kabila de nager avec les siens, aujourd'hui, il a rejoint la nage. En rejoignant la nage, il est devenu collabo de toute cette bande qui a eu à détruire notre système éducatif, notre système de sécurité, notre système économique, ainsi que les autres secteurs de la vie publique de notre pays. Nous rappelons à la jeunesse congolaise que M. Kabound, M. Kabound, M. Kabunda, M. Kabound Akabound, M. Kabound Kabound n'est pas un exemple de la jeunesse congolaise ni de la population congolaise en entier. Et que donc, tous ceux qui vont adhérer dans son parti seront assimilés à sa délinquance. Et tous ces opposants que nous considérons aujourd'hui comme opposants, qui vont lui faire
confiance, ils seront tous considérés dans le même panier du grand zombie. Et nous allons sortir tous nos gants politiques, mais démocratiques, pour combattre ces derniers jusqu'à son dernier retranchement. Mais pour clore, nous confirmons aux amis de la presse que le RDT est le dépositaire de la social-démocratie basée sur les Tshisekedi. Et que donc, nous n'allons pas laisser un faux Tshisekediste s'appelle l'honneur de notre sphinx, notre Mahatma, notre icône, notre modèle, le docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba. Nous allons et nous avons déjà déposé tous les documents y afférents à toutes ces accusations et dénonciations que je viens de faire tout à l'heure aux instances compétentes. Et je demande au président de la Cour constitutionnelle, au procureur près la Cour constitutionnelle, au procureur près la Cour de cassation, au président de l'Assemblée nationale de se saisir de cette délinquance et de faire appliquer la loi à la matière. M. Kabound n'est pas un démocrate. M. Kabunda n'est pas un tshisekédiste. M. Kabound n'est pas de l'UDPS. C'était un infiltré de haut chemin, infiltré par la Camarilla au pouvoir hier pour détruire l'UDPS, mais il en a échoué. En conclusion, le M. Kabunda est un négri. Il a quitté, non parce que les choses n'allaient pas, mais pour sa voyoucratie. Je vous remercie. Voilà. Voilà. Bande de voleurs, Bazombi, Kabundi à Kabound. Voilà, tout le combat. Voilà. Tout le cas 5 minutes. Kabundi à Kabound. Kabound ou Kabunda. Kabound. Kabound ou Kabound. Kabound à Kabound. Kabound. Nous avons pas de soucis. Kabunda. Kabound. Kabound. Kabound à Kabound. Kabound à Kabound. 1981, le 2 mars. 1977, le 3 février. 1981, le 2 mars. Donc, comment est la date de naissance? Quelle est la... Donc, 3 dates de naissance avec 3 noms. Ce qu'on a mis sur le zap. Parce que là, quand tu commets des révélations, oh, tu vas quitter, tu vas éviter. Donc, toi qui as un panayo, est-ce qu'on menait une investigation sûre? Tant qu'on a à propos de Kabound, tu vas fonder autrement, tu es en état de droit. Ndeko Flavien, Maître Mutombo est avocat. Atangaki na Université de Lubumbashi. Atangaki na Ushindi, asilisi certificat na Mbegu. Atangaki na Dom Bosco Salama et pas Salésien, asilisi Anglican. Asali biochimie, alongo na technique asilisi na sali biochimie. Na bandi na Université de Lubumbashi. Na Bolenge, 97-98, entré à Kabila. Ensuite, 98-99, écoute Bisso na campus. Écoute Bisso tozo kota campus. Na banda qui na médecine, ISTEM, puis na qui droit à cause de la justice. Donc, et na zolo bernayo, ba collègue na ngai ya ISTEM bazoyoka. Ba na banda na bango na médecine, ba bengani nga na ke na ISTEM, pour na beta mo raccourci na ngai. Après na banda ko complet bazoyoka nga. Ba na zali na bango na université Lumbashi ba bengani ngai 2-3 fois bazoyoka nga. Pe ba professeur na ngai bazoyoka nga. Sénateur Kaumba azoyoka ngai. Alors, biloko zu wapi? Biloko bimiseli bato. Eza biloko bato. Léopard azo exclusivité. Yoka, mokolo IDPS oyo anomaki bato nyonso. Avant Félix Tshisekedi aya. Eza Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Ko busana te ke ngai na 2012-2013 na kotaki cabinet Etienne Tshisekedi. Comme conseiller chargé des questions à la jeunesse. Ok. Donc, je suis conseiller
honoraire, il y a Etienne Tshisekedi en charge des questions de la jeunesse. Ok. Donc, on dit que tout le monde a été Moutou Obino Bozoloba, nommé na date na 2016. Ngai na 2000, 2001, 2003, nazo zo avion nanga nazo ya Kinshasa awo. Kokuta na Tshisekedi. Ngai Sylvain Moutou. Naza président, il y a eu de paix section Nilou. Naza co-siégé na assemblée fédérale ya IDPS. Na tabu kala la mouli dilemme. Na yambi ba Fabien Moutou na 2002, 2003 na IDPS. Ngai Sylvain Moutou. Kabundu suko. Oyamba Kabundu Kabundu yamba. Yanga ko yamba ni yakutinga leader la katanga mobimba jeunesse ya IDPS. Ngai na siégé la commission implantation à IDPS avec le président Tabou. À son âme. Na travaillé na Fabien Moutou. Mais pas avec Kunati. Il y a zala qui était na pesi no perpesi nyonso. Alors bien zala ka plusieurs fois secrétaire fédéral. Voilà. Il y a celui-ci de classe na 2001. Na komba kabunda kabunda. Na 2006 azana kananga. Na komba kabunda kabunda. Azui chance ya okende ba commerce na ye. Asali ba transaction pendant période nyonso abitumba. Na komba ya kabunda kabunda. Ce qu'on a continué de faire ce journée. A infiltré fédération à Kamina. A longo le président fédéral à Kamina. Chinyama. Bandela Biloko. Chinyama. Bandela Biloko suko place na lobby aussi le classe na yo na 2001. Tout na ngai ba adresse yo Césali. Ba voisin na bazali ya Kananga na 2001 era du diplôme na yi. Tout na bango azalaki na Kananga na section nini na fédération nini. Abi misio photo ya manifestation ya IDPS na Kananga. Na bolenge na nyonso mobimba jusqu'en 2001 na tunio. Parce qu'il y a kota ki na IDPS na 13 ans. Mais ngai na kobimisa ba témoin. Oya biso na baninga na biso baninga bango ko komba. Toyebani. Bo Kabunda komi na IDPS ndenge. Ne na zo lebisa yo ke. Kotuna ngai Kabundu te. Na zo beto makambo ya Kabunda. Na beto makambo ya Kabundu. Beto makambo ya Kabundu. Sikoyo ndeko na pesa kibino ba journaliste bozo ndeko wana mwana mboka kotuna ba avocat na bino oyo ekotiko sale na mboka mwana mboka Sylvain Moutombo ba imboka ba ndabiso na bokebi nyoso ba imboka ba kwanda biso après na bokebi 81 77 81 abotami 3 fois oyo tokobeta lisolo sikawa tokobeta lisolo ya Jean-Marc Kabundu oyo azalaki secrétaire général ya IDPS sikawa pi oyo akondi bino nyonso akondi ba akondi ba Sylvain Moutombo akondi ba Kabuya akondi ba tutu ye wana pa kosala déclaration lobite na Félix Tshisekedi mais Kassité secrétaire général voilà ya parti du vivant Kondo Etienne Tshisekedi voilà wa Félix Tshisekedi secrétaire national après voilà toyei ye wana vice président ya assemblée avec vice président ya assemblée nationale ye wana pe lisusu mokonzi ya union sacrée mokonzi tina Genval ye wana pe moto atambolaki na cheval ye wana maître nagère réponse nanga ye wana maître nagère ye wana pe mutasali déclaration nazo kopeso maloba ngana sisa motuna nanga ye wana pe moto oyo alobi te akoyaka ntango biso bokobengisa ye pa ya nani akobanga na ye eloko te na bapreuve na ye ntombo oyo kobeta liso kabunda oyo kobeta yo compliqué biso tobika Kabundu moko oyo ari président oui qui l'Assemblée nationale oui Kabundu mon chef là tuni déjà boza ba léopard oui obimisa Kabundu misato bato akosakana bango te Madilou Flavien boza ba journaliste d'investigation j'ai beaucoup de respect envers vous parce que vous êtes des journalistes au bayebi péripéties à combat merci donc naza devant n'importe qui voilà moi pas na yo c'est pourquoi na lobby boy président Kabunda misato na lobby boy miso de bito zo ba wapi na lobby boy zo baka o moko akina IDPS na lobby boy omoni makambo mususu il faut que gérer yango na bwanya papa Tshisekedi na ndenga kufaki ayebaki makambo nyonso nazoloba wana ayebaki yango ayebaki nyonso nazoloba wana papa Tshisekedi le sphinx
les héros nationaux. La révélation, ça l'eau. On y a sur le bawana, papa Tshisekedi Aïbaki Yango. Oh. Oui, Aïbaki Yango. Quand belle papa Tshisekedi a 5 stabilité à partir. Parce que yenda mona kibiso ba yuma. Au moins mutuka azalambe, nambeli na maboko. Azo menacer bini, nambeli. Ce qui bolongo linga na poste secrétaire général. Nakopanza. Parce que ça qui infiltré. Azala qui déjà déco. Yoka. On obi otobinga la loba. Tout le monde tourne la tête. Tout le monde il y a Azala qui lokola deux côtés. Oui, deux côtés. Ah, là il deux côtés. Côté na côté. Ah, là il deux côtés quoi. Oh, c'est la opposition à pour la pouvoir. La nature de la nature, deux choses. La vie, la mort, l'opposition, le pour. Il y a ça qui des côtés. Le collègue de ce chose, c'est qui des côtés. Président Beli, na sagesse na y a lobby, ceux qui n'a brutalisé des côtés oyo. Aben na yo lo ba identité na yo solo. Muto na kosa. Na bombi bilo mususu. Nazo linga na yo kanano réplique. Il y a une pièce certifiée conforme authentique. Na yo ka réplique. Ndena ko zongela bino lisusu na biloko na bombi. Biloko na bombe za ibele. Na funguli bino muke. Wana phase B. Biloko Tshisekedi o biloko na bimisa biloko papa Tshisekedi. A bombi sakibi to bomba yango. Mais ye ayeba ki ke to bombi to zana nyonso. Tshisekedi wa mulumba zana nyonso. Je ne veux pas citer moi le président Félix Tshisekedi. Na bituma to zo bunda. Aza mutu munene to change musika. Mais yeba ke na procès ya lo seke. Président Tshisekedi dans la salle. Alors secrétaire général, biso toza ko bunda na simak. To sala mutu na tindika to de congrès, Félix Tshisekedi a récupéré pas parti. Parce que to yeba ki aza de côté. Et ba to nyoso ba o baza na secret ai de pes. Ba yeba ki ke aza ki de côté. So ki o yebi information oyo oza na leadership ya IDPS te. Mutu nyonso oza na leadership ya IDPS. Oh ya kota cadre réunion ya kinoki pona ko bongisa IDPS. Ayebi ke mutu na zaki de côté, il fallait qu'on gère yé. Ici j'ai fait même appel à mon frère Peter qui connaît, qui ne peut pas me contredire que mutu na zaki de côté. Et là je salue Peter Kazadi. Aya ki komona ngai. Alors vi Silva mutu na ngai. Continue bitumba na yo. Biso tika biso to gelé yé. Azana mbeli na maboko. Akoki ko panza parti IDPS pe kufi peto ko soka pouvoir te. Yo sala musala na yo, ya pression, biso peto kangi po atuba biso mbeli te. Tozala ki bazoba te. Kabu aza zoba te. Peter aza zoba te. Le président Félix aza muto pamba te. Ya kanisa ki kaza yanke, mais il était déjà mis sous les rétroviseurs depuis longtemps. Avant même Tshisekedi Akoufa. Ndeko Kaboun était sous haute surveillance à l'UDPS. Je peux vous citer les noms des gens que vous pouvez aller vérifier, qui peuvent venir ici sur vos émissions. Na Tunio, Kendeko Tuna, parce qu'il y a présent Tshisekedi Kondo, monsieur l'abbé. Kendeko Tuna. Boben c'est une émission. À côté Kondi Makoya, qu'on peut faire une révélation. Avant Tshisekedi, il y a des photos. Kaboun n'a pas dit qu'on compte sous bureau Tshisekedi. Ah bon? Je vous dis la vérité. C'est ce que je veux sentir les sous-soutés. Benga maman Alpha Lupetu. Benga président Wankwenda Bukas. Akoye bisoke biloko wana eyebanaka. Mais muto akoye ko bombango. Nzambe yemoko. Ndayebi mutwana. Biloko za biloko batu ya itenti sekedo wa mulumba. O avoya na kanda ya komona ke muyibi moko ko kosa ye en tant que esprit mais à détecter à découvrir ye. Yo ko kosa Tshisekedi. Pour que Tshisekedi a nommé yo, il faut passer CV. Nous on appelle ça Tshisekedi CV controversé. Ou alors bien licencié en relations internationales de l'université de Bumbashi. À côté ici CV, ba village na yé. On a jamais Kabou. Na zobera, na sita ba komba ba zombie te. Limi sanga ba komba ba zombie. Bal des choses vont continuer. Ce qui est bimi ami ko yemo, aza yemo côté ba ko ebele. Ngai na kokoya kana ngati. Dans une chance, il y a quoi accompagner. Dans une chance, il y a quoi accompagner mon conseil Mboka, na gestion RD et RDT. Et là, quoi tu as fait, il y a Félix a créé un goût. Nana longa na IDPS. Oh, mon toi canis que mon tombe longa IDPS, azomi kosa. Et azomi kosa. Nazali au cadre ya IDPS ti livre for bon.
na côté kaka IDPS te au cadre stratégique de l'IDPS. Voilà. IDPS na citele bino bakombo moko na citele bino bakombo moko ya bato oyo okoki kokende kotuna bakoyebisa ke le messieurs était déjà découvert abanda kutu koboya congrès à IDPS ekota te. Bon, en tout cas bandeko balandi totika na deuxième phase na Maître Sylvain Mutombo. Biloko eza ebele. Yango na lobby, deuxième phase va retenir l'après Kabound na IDPS. Qui devient Kabouya? Qui devient Maître Sylvain? Qui devient Félix Tshisekedi? On a un cordon national, il y a RDT, avec 45 partis politiques. On a fonction à l'IDPS. On a au cadre de l'IDPS. On dit bien. Au cadre de l'IDPS. Merci. Dans le lobby, ceux qui ont 13 parlementaires, qui vivent le lot, ils vont copter 14e parlementaire debout ou 15e après Gilbert Kankonde. 15e après Gilbert Kankonde. Merci. Gilbert Kankonde, 14e parlementaire. Nous sommes arrivés à la fin, justement. Donc, nous sommes arrivés à la fin. Voilà, merci pour la réalisation, Merveille Toto et la régie. Donc, Togo continue deuxième phase. Bilan en tant que ministre. Toyeba Osala Kinin. Pembe na Mokonzamboka. Pendant l'exercice de nos fonctions. A au flashé, mais ce n'était pas le sujet. Deuxième, l'après Kabound, IDPS devient quoi? Kabouya devient qui? Félix Tshisekedi devient qui? Yomo Kopé na RDT. Toko Banango. Okokene kozwa 830 non et pas moi na mboka Godempoi. Attends le Toko Yambayo, yango bi toko Yambayo na ba liste no kozwa. O bisa biso. On a baliste on a siko no ba liste on. D'après ma investigation. Voilà, pas pour protéger jeunesse. Botika la posa avec l'équipe le part Toko Téléma c'est la réalisation. Non non, merci beaucoup. Voilà, Toko na sous émission na biso, moi na mboka Madilou ezaki moto. Ya facilité. Un combattant au ka moto to pelaka na 400 autres. Te bitumbana essayé. Makamboze belé toko zena na deuxième phase. La deuxième phase. Moi na mboka Sylvain Mutombo to comme na souka un petit mot dans la caméra. Peut-être au bout de message. Na sepeli makasi na remercier bino lobi na salaki point de presse on est allé académique on est allé académique et scientifique lelo bino ba léopard bolinga bitumba okanisi ke ba komisa manzaka na bino ba léopard na komisa o yangate na za aigle na volaka na ngai likolo bitumba koma kama kasi ndena mataka dava zombie na zozela ba puku tumpuku bipuku oyo akoya kotia fouet na ko lancer sikoyo Satan 2 Satan 3 Satan 4 Satan 5 eza ba rubrique eza ba dossier préparé auto bomba ngo kala yemo ka chicha lobi Sylvain Mutombo bomba biloko et na zo zonga na ko frapper pour votre information na kenda nga moko ko benga na ye na bureau na beret rouge na ngai ko benga na moi na benga garde sur la permanence na 2019 na kenda ko benga na ye abenga ka policier ba attaquer ndako papa Tshisekedi wa Mulumba ba bebisa yango pour vous dire que le monsieur n'était pas avec nous. Il n'était pas avec abenga ba policier ba ye ba attaquer ti ndako ya bana mama Marthe. O isa ndako ya bango privé à côté si ba policier ba saccager le pango papa Tshisekedi. Encore une révélation. Bato bele ba bandi ko comprendre que ça va pas quel courage les gars là avaient d'amener les policiers ba attaquer ndako parce que to senga qui respecte l'article 26. Où sommes-nous aujourd'hui? L'article 26 bon mon angote. Triomvirat avec des triumvirats soutien au congrès IDPS. Voilà, il y a beaucoup de choses. RDT, pour 2023, merci beaucoup. Merci d'inviter Nabiso. Merci l'équipe technique. Merveille Toto. Nabandeko va réaliser tout ce qu'on rappelait que tout ça dans le peuple d'abord. Wapi, ennemi léopard, tous à la Galabino rendez-vous chaque jour. Encore rappelez Biso R, moi Namboka Madilou. 14h, 21h, voilà. Contrat population signé. Kabinga, en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, rendez-vous Nabino chaque jour dans le peuple d'abord. Et puis la chaîne Oyobalingi ko accompagner ka léopard pour na kosa musa Nabiso Cap 2023 tout ba mango le kandeni. Tokutani lobi na m'inviter mususu pour kola mabota Nabino baton domingue. Ma mission TV, le miroir du monde.